sala tomona te. Linga kiyo mingi, Janina. D'abord, on s'agit de la calame. Ça va banda ko beba bakiti za asuti ta bakiti buka la. Mbotemina balandi FM TV na moko le descendant prophète Kimbangu le petit-fils de Kuku Pemba asazaka moko un de temuya misapi pembe zande ngwala te kabalo baga keno de temuya zaga moko na FM TV alors yo bikaka par rapport bongo don Benjamin mobali ya pembe mobali moko ya buania élégant yo bikaka boza tellement bela Rolanda biso na émission na bino bolingaka mingi le peuple s'exprime boyoki toza na terrain awa précisément na C et pas ya président fondateur ya FM TV, Baimboka Bagoya, ministre Gozala Pea en Elongo, Bogomo Naye Tangoya, Bilile Golakisa, Pe Bogoyo Kaoya Lobby. Yagosamba Koutse, équipe technique complète qui te connaît Lengi. Est-ce que Balouba Bazawana, est-ce que Santos Azawana Spiritus, est-ce que Petit Nangamoro Boenok Mafuka a besoin de drone, est-ce que Azawana, mais ton moniteur, les grands caméramans, Moutakota Nankunda, Yalazar, Boebikaka. Bozo excellence ndenga zokota pe bilili nde goloba biso toloba kande te me tolinga bilili monana match se bandakit toleka. Pour la personne avec handicap à accéder à financement et ça et ça pour la même pas que c'est impossible parce que dans la solo là na banque na solo na ba partenaire balobi nanga to kofi ko pesa ba personne avec handicap financement parce que so to pesi bango ni eza ko garantir que ba ko zongisa mbongo bazwaki boyoki nga alors tango to yoki ma solo nyoso wana to lobi essayer de créer et là comment quoi ils ont une petite banque pour la personne avec handicap. Il y a un fonds wana na eko ebisabino. Fonds wana ils ont établissement public. Ils ont un fonds national ya industrie. To bien mot. FPI boye bien mot. Et puis ça va financement. Il y a biso et ezali. Il y a biso to bengango Fonds national d'accessibilité et d'autonomisation des personnes avec handicap, en sigle FONA. FONA est dans deux parties. Et dans la partie moko, il y a accordé le financement. Mais pour la mbongo, pour tout le mbongo et wapi. Mbongo oyo FONA akobana kopesa ko financer l'activité à la personne avec handicap. Et qu'on a la source, on a identifié dans le gouvernement. La compétence dit non d'acquis. Si source est bosso, et ça, les gens ont un problème, il y a changement climatique. Tu es bien dit. Tu as la forêt, tu as la maille, les gens ont un parce que les autres bêta, le lait des accords au bêta kalaté. Alors, ma cambounion soana, et ça, na solo, et ça, bêta Kouta na mboka bapaya tina mboka na biso pe baza ko futela mbongo ebele lokola biso RDC tolobi ete toza pays solution na makambo etali environnement na makambo etali changement climatique
bamindele esengeli bazongisela biso mbongo mpona bafone na biso, c'est-à-dire baforet na biso mpona makambo na biso mai na biso oyo bamosusu bazoluka babenda yango parce que epa na bango bakomi na désert. Alors mbongo wana ezoya nga nalobaki na gouvernement nalobi boye boyebi kati na bandeko na biso bapersone avec handicap bamingi baza victime ya changement climatique. Vous êtes attentif, vous appartenez à la catégorie de 63%, il y a victoire naïe. Vous allez à peu près 13%, il y a population. Alors, tous ces là, c'est ni après sa biso chiffre, il y a implication na bino. Mais déjà, n'a pas condensé aujourd'hui, balobi que vous participez dans ma bonami presque à 100%, il y a catégorie na bisno, il y a 13%. Merci, vous contribuez à la victoire wana. Voilà pourquoi beaucoup y a na mutambuté que voilà, tous pour libérer le peuple congolais, tous y mandouki, tous okita, bamisus bozo yoka nungo nungo wana. Soki boyoki que beaucoup qui manifester amour na bino na moko na biso mwana mboka oyo afongoli miso atelemi poto recouvrer indépendance réelle na biso bobanga te bozanga te boyebi ndenge nini tokoki ko témoigner ye appui na biso. Donc tofongola miso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tofongo la miso, tozo traverser moment wana metozala sima ya mokonzi na biso po totombola mboka na biso to reconstruire. Na o nyonso excellence à lobby nazali ko témoigner que ezali mosala sali toi appuyer toi appuyer ba compagnon nyonso yo ba ko construire na ye édifice oyo toko se retrouver. Merci. Tikala kaka ndenge ozali ko changer te. Ozali ambassadrice na bango, représentant na bango, valable comme il vient de le dire. Et pas ya tata mokonzi na et pas ya gouvernement ya mboka. Nzambe oyo asalaki ke ozala wana a continuer pour accompagner yo. Zala wana bandeko na yo bazali bamoni bayoki te bakorapele yango tata mokonzi. Nyenye biso nyonso tosimba na maboko bolingo kati na biso, kimia kati na biso. Mwa makelele wana nungu mike tozolinga toyoka nde ezindisaka masuwa na libongo. Oya kolinga ya eska yebi bino era koya kolinga nde abandana na famille na yeki akolinga abandana na famille na ye nana. Oui, je crois que Boza tel me belé à Rolanda Bisso avec Naemoko le descendant prophète Kimba ou le petit-fils de Koko Pemba. Na Mupanzi Nanga, je crois que Ndekwaza mieux placé pour expliquer Bisso par rapport à la visite. Il y a Maman ministre Raouti Koko mais la Bisso la Katia Fondation peut expliquer Bino Landi. Nous soit le plaisir ni nous allons la Katia Motemano pe Lubano Coca Coloba. Bon, plaisir Nazana Yangwawa. D'abord, plaisir Nazana Yangwawa. Il faut que tout le monde, Maman Irène, a sali biso ma personne vivant avec handicap. D'abord, tout ça qu'on remercie le président de la République. Tout ça qu'on remercie le président de la République, le pouvoir où il y a Maman Irène pour biso to kokako se retrouver, to bimalaka talibulu en cause. Vraiment, to sepeli makasi na makambu Maman Irène azo sala biso, ezo pesa biso plaisir ya makasi. Alors, na bandungu ndungo to za koyoka ke ya batuke. Basala ke basala marche wana batika yango eza malamu te batika marche wana batika Maman Irène asala soki mopepe wana ezalaki na mbulo elekaki mbulo yo ezali ya makambo wana te. Il faut Maman Irène azana souci handicapé no so a se retrouver asala amona na mutu kat na batu donc batika ko embrouiller biso batika ba makampa batika mama asala
batika mama vana na pouvoir na ye. Est-ce que ba marche wana ezaki juste pour na ko déstabiliser pouvoir na ye to comment? Oui, marche wana ezali pour na ko déstabiliser pouvoir na ye mais to boyi yango parce que to moni makambu ya mabe o mama wana sali biso to moni yango te. O bazana makanisi wana batika makanisi wana. Eza malamu te. Lobani no ko senga kasi na ba oyo ba ndeko na bino to bengi ba bon sono. Oyo bazondi matek chef de l'état zo bongisa mabongisi po na bino lobani no ko senga na bango. Bon, pour ngai na koloba chef de l'état a raisonné et le kamalamu pour na biso. Tala kobanda président Mobutu. Nandenge to komi na Félix. Vraiment papa wana nzambe apambola ye. Nzambe apambola ya pesa ya mingi azwa makasi donc azwa ya mingi. Parce que lelo soki to respirer to se retrouver eza pona papa wana. Yango na omoni président de la République pouvoir penza longona. Merci beaucoup. Je crois que Bozolanda biso toza en direct à wana siège ya Fondation Maloua. Toza ebele juste visite ya la ministre a utoza na biso. Boyo kilolenge ya lobby oyo population oyo to bengi bande ko na biso ya bonson. Bangonde baza mieux placé pour expliquer biso tozo cha micro baladeur kuna na se po bande ko pe misusu ba mekampe ko expliquer par rapport ya vision et par rapport ya oyo la mama uti ko lobela biso. Et monsieur le journaliste, je suis maître Kanamou Likita Stani, coordonnateur provincial de la Ligue des associations des personnes vivant avec handicap au Maniema Malifama en sigle. Je suis ici sur invitation de son Excellence Madame le ministre Maître René Sambo, en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Nous venons là d'assister au discours de son Excellence que je qualifie le discours bilan. Elle vient de nous retracer les réalisations depuis qu'elle a été nommée à la tête de notre ministère. Mes impressions sont vraiment de satisfaction parce que le bilan est largement positif. Elle a vraiment des réalisations que nous venons d'enregistrer depuis qu'elle a été nommée pour nous représenter dans ce ministère. Et de notre part, nous voulons qu'elle puisse continuer, qu'elle puisse être vraiment reconduite à ce ministère afin que nous puissions consolider les acquis que nous avons déjà. Vous savez, j'ai pu les citer d'emblée. Nous avons la loi organique, nous avons les dictionnaires de la langue des signes, nous avons les différentes structures qui seront installées, à l'occurrence le secrétariat général qui est déjà installé, et bientôt on va installer les autres structures, les fonds qu'on appelle FONA. Il y a le Conseil national consultatif pour la personne avec handicap, il y a le cadre de concertation. Toutes ces structures-là vont œuvrer pour le bien-être de la personne avec handicap. C'est pour cela que nous voulons consolider ces acquis. Nous voulons qu'elle soit reconduite à la tête de notre ministère afin qu'elle puisse achever le travail qu'elle a commencé. Ya Maniema na niko hapa Kinshasa kupitia aliko ya waziri wetu ministre Mama Irene Sambo. Tunatoka mkufata discours bilan, yenye mimi naita iko discours bilan, anatuonesha tangu yeye alikuwa nome, alitajiwa kutumikia walemavu kwa hiyo minister, anatuonesha nini ambaye aishafanya mpaka leo, na kunakuwa kabisa ma realization kubwa ambaye yeye anaifanya. Ni sawa vile kupata sheria yetu sisi walemavu, ni sawa vile kupata secretariat general, na kunakuwa makazi zingine mbalimbali ambaye iko inafanyika ili walemavu wapate kutumika, wapate kujiretrouver, na kunakuwa pia dictionnaire ya langue des signes ya wandugu wa bubu. Na ndio maana sisi tunaomba kama waziri wetu Maître René Sambo aendelee kubakia pale, chef de l'État, président de la République Fachi Beton amuache ministre wetu ili aendelee kututumikia pale, kwani ile ambaye alianzia aifikishe kumwisho, na tunajua kama walemavu wote watajiretrouver kupitia hiyo makazi mbalimbali ambaye mama alianza aifikishe kumwisho. Aksanti. Aksanti. Meso ya lobeli bino, est-ce que eloko nini bozo promettre
ba ndeko na biso oyo bazana auto bengi na lokoto alingala Ebonson. Ah. Merci. Merci ndeko journaliste vraiment na CP la motuna na yo. Plaisir ezali akumona ke musala oyo esalami na kati ya ministère eza musala mo eza facilité par rapport à komona pe une dame ako combattre tina ba niveau ya biloko que loi à faire passer l'organique les à la promulguée par le chef de l'État, création du secrétariat général pour emploi et puis aux autres kamakambuza kuna ba fonds donc ba cadre de concertation conseil consultatif, c'est-à-dire aux hommes que modèle à valoriser personne vivant avec handicap dans la société congolaise et comme il ma casse. Alors il faut se sengoter selon il faut moins sengoza là. Donc on a une vision, on a incarné vision chef de l'État. Par rapport au monde, merci beaucoup d'abord à son excellence le chef de l'État, président de la République, son excellence Fachi Béton. Il y a une innovation parce que inclusive, il y a bisogno sur la personne avec handicap, on a discrimination positive et comme il a Congo, grâce à son excellence Félix Antoine Tshisekedi, donc ils ont mérité ma fleur. Il y a 13,7% de personnes avec handicap qui votent qui montrent mon soutien, qui votent qui on a discrimination positive. Pour l'inclusion dans la société congolaise. Alors, tout ça vraiment, si ce serait possible, il y a que conserver Baki Nabiso pour maman continuer dans mon mandat et Zalapo consolider en gros de façon où ils ont la théorie, ils ont la rêve et comme une réalité, mais sur les plans pratiques. Grève, marche, c'est par rapport à quoi? Il y a déstabiliser le pouvoir à la maman ou comment? Non, il y a une intoxication dans l'opérateur politique. Ou peut-être Bamoni Moussal et Salami, Bazala qui était dans le passé, mais Baliba Keyi Fouy ou Baïbeli Passité, alors inciter Bandeko Moussous, ou Baza peut-être Baboy mal la bonne patience. Baza agité pour n'importe quoi. On est à Bablo Kamikem, qui est à la Kanango. Bon, Baloba qui était pour le chef de l'État, Baloba qui est. Si moi opposition, ils ont le n'importe quoi. Mais ils ont la date. C'est-à-dire qu'il faut token de l'en avant. On est à côté de la mine et sima. Donc on est allé opportunistes, ils ont intoxiqué la personne avec un handicap au monde que le secteur où on a les lieux communs aménagés. Parce que dans le Parlement, mingi même le regroupement politique, dans le cas de aligné même pas la personne avec handicap. Dans le regroupement, tout le monde, j'étais candidat à la députation nationale au niveau de la circonscription de Songololo. Naki n'a pas voix. Mais n'a bimité. Sur le plan national, personne avec handicap attend mon quoi bimité. Donc on a que bactère politique, bactère politicien na biso, bazana ba mauvais cœur, bazana le koso mingi ya bango moko na ba famille na bango et surtout biso handicapé. Donc bon ça na biso ni. Alors ben fort fourni par biso moko, ba malingi ko bénéficier fruit wana non. Non 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 non. Non bande ko na biso ba personne avec handicap bolanda biloko wana te. Eza biloba loba. Tout ce que chef de l'État a fait sa maman Irène confiance pour y incarner vision dans la société congolaise pour na kotombola la personne avec handicap dans autre groupe vulnérable. Je crois que Bozé Belé Bolanda biso yende muta oyamba biso na Songolo lo kalate to kita prêtre de prêtre. Attention, faut qu'on respecte balobi lo to kanga moi to pesa to beta siffler zate. Merci beaucoup. Awa tozana Chiluba ya kopesela par rapport ya oya yoki oya moni oya koloba na kati ya motema mwa biso to loba te betwa weto amfu mwani eyowa ndi mukalenga carter moins pour ndi mulwa ku représenter bana betu ba mu Grand Kasai kuneko ku Kinshasa tudi twanyi to ela mfumu wadi tunga twasakirila wabung bwa kwanji kuitabuja bwa kutuwesha ministère wetu ministère aulelu wakwa chimudimu wa bungu
kadi mudi mukwata turi basangana ni mu kinsanse mu kudi bana betu bakwabo badini mitoyi bake bakwenza marche bwani bamumbusha yeya mwana etu Irene Sambo Ndiata bateka muntu wa chana twetu bonsu ba délégué ba ma province ni bana betu ba mu kinsanse twambi ni kabiena mwa kwenze kato turi bamanya bwani bilan bya mukele mukaji madame Irene Sambo bidi largement positif balu diba didiye mwenza remise et reprise ni bena affaire sociale baka mu esha nu mesa ni nkwasa kuva chintu chiko abuto mwenza bya bungu wenji mwenda mons wenji rapport initial ba ikafila ku Nations Unies musango akompa le Congo katumwali kufila rapport initial bwa kudi conformer ku convention relative aux droits des personnes avec handicap wenji mwenda mons ba voter loi organique ku assemblée twetu ba mutu ampanda wenji mwenda mons fumu wadi tunga wa promulguer wenji mwenda mons benji dictionnaire dia bana betu barika bayiba kula badiba bikilane batu mama chef de l'état waluku kwenza vernissage ku hotel Hilton mema udi wakuleu ndimu umwa waku bavu batu kaditunga baja kumatunga kubabenda bwakuya 15 experience katangila experience kiba experience wa bana betu ba mutogo mu Afrique de l'Ouest bwakulwa kukwata mulimu muditungema na nkubwe tutwetwa lelu madame Irene Sambo Ndiata mu vision wa chef de l'état wenji mwenda monso twa iki secrétariat général udi balombola kudi mukolenga kasanda François na nkwa tuli twa kula mule 28 wangondu tuli nendeu udi mushaleu benji concours kuena quelque chose wa 700 personnes benz examen muina mumwika la balem kudi kwenza kakabidi recrutement mu kwa sur titre udi wenza ku ministère na kuna tuikala à 60% bantu balika bayini bule maso 40% ndinga mbila bana betu bonso bali mu Grand Kasai bali batulonda kumbujimai kumwene ditu kukananga kuchikapa kukabinda kulusambu ni bonso bali batulonda Kongo mujima bwani tu soutenir fumu wali tunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tu soutenir kabidi madame Irene Sambo Ndiata bwalu ku stade de martyr fumu wambini wedi ba congolais lukonku bwani nudi baswa tulama aki anyi tubanga zero population wa mwamiri bwani tudi tulama aki twetu twamulombi bwani tudi tulama aki ko ministère a reconduire madame Irene Sambo Ndiata bwa kushikisha vision wenda twasakidila na wana beti chiluba yobikaka mais tozo les plus suspects lisusu fona telemea ambi yobikaka par rapport à Bendusa babi mutabamwela les plus suspects les plus swag par rapport à défaut oyo nkolo a permettre kazala boime bwania aspect nini susu mwa kwa na ye eza komona nga papi Malenga le gouverneur fils aîné à maman Irene Sambo Ndiata et puis le président national de la dynamique des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables du Congo. Ouais. Congo central. Du Congo. Très bien. Au Toyoki Makambo Alobi, plaisir d'abord par rapport à l'organisation organisation ezali ndenge ni yango bomoni est-ce que na nyonso ya lobby lelo bato bakoma ko loba gouvernement lelo kozala un peu bakokisaka te est-ce que tu es sûr vraiment na nyonso ya tangi kokokisama pona bino? En tout cas je pense que mère aza mère hein? Et puis à mayele ana mutu ya sakalantende kolanga mama oyo na biso ba mwela ba bosono tokeka liboso. Ce qu'elle a dit, Ezali a détaillé bilan pendant 5 ans. Place to outi, na place to komi lelo, il faut te préserver ba kiwana. Lelo yo batu ba komi komona don ya handicap e komi mala o mingi. Mais nazana licenciement na loba. Soki olingi ozwa place na ngai, zwa pe handicap na ngai. Est-ce que yo olinga? Jamais. Alors ma mère, batika mère a sala makamuni parce que a jeté les jalons à sali fondation Miretamboli tika a continué na yango. Na yango biso nyonso ba mwele ya Congo. Otoza réuni na dynamique nationale des personnes avec handicap. Toza au senga na chef de l'état Mukwantombolo, Papa Bana, le patron de la donne handicap. Azongi sa maman pour na mandé landi pour na assisa vision na ye. Comme ça, on a des locataires na gouvernement na ministère wana baroya après mais batikana mutoyo azana vision na yango asato boyi batu baroya boya ko tâtonner. Donc bato onyo so wana bazo ko benda bandero par ci par là ono ba pesa bango boyete
moi la zamuta asenga akwanga te moi la zamuta alukaka moi la mutu azana boania donc biso ne zaboye biso nyonso sima ya mère pona mandat ya sika akpasi sa vision au mokonzi mboka pesiye na tetambola malamu donc ça a été les mélanges oyoka ke kalate bozo sala ba marche et tout ça pour ko déstabiliser et tout comment donc marche wana ezali le 12 février awa tout ça marche na 8 heures na place des évolués pour la première fois marche wana ezali ya biso ba personnes handicapées auto tanga classe auto dans la boania ezana ba objectif miné ya liboso pour ko soutenir chef de l'état. Deuxième marche na biso ezali pour ko soutenir les FARDC de bazana fond. Troisième objectif c'est par rapport ya bande ko na biso oyo bazana est bazako kufa bazako koma handicapé parce que ceux qui me ça c'est banya banya so okima mais handicapé okima ndeni donc marche on les a pona wana et puis quatrième point pour la marche na biso ezali que ministère na biso ezala toujours pérennisé parce que yango ndem teza ko lakisa ba action ya chef de l'état pour l'inclusion totale des personnes vivant avec handicap et aussi na simana yango to sengaka chef de l'état a reconduit maman Irène et un appétit nyonso merci beaucoup maman merci na sepeli mutu ba mwela hein yo bigara bien la solo wana na moniko na confirmer kitoko na elengi ouais je crois que tozoko barase kokoba na mopanzi na tozana moko ya bandeko na biso en bon sono hein soki to prononcer ngo bien te na lokoto lingala mais au moins bozomo na ye mbote ndeko nanga mbote ndeko est-ce que mutuna muke ces jeunes akawe sala ko pe passe ya ko babe mo bon sono bon sono na éviter bon sono lingolo ba personne handicap ah non ça nga pasteur sala ko pasteur soki ça en connotation péjorative te ça nga pasteur. Bon, na nyoso ministre auti koloba eloko nini yo retenir to nini okokoya kosenga to koloba na ba nyoso batika landa ko bazolanda biso. Bon, na retenir que ministre auti ko sala musala ya malamu te to ayeli biso ba action ebele o ko changer bomo ya ba personne en situation de handicap na mboka oyo. Parce que tango ba pesa ki ministère wana tozalaki na ba attente mais ezalaki ebele te. Siko ye namoni asali vraiment biloko oyo et l'équipe attente na biso toyi ozalaka na esengo to sepeli mingi pe to pesi matondi pona nyonso oyo asali déjà pe to espérer que mokonzi ako renouveler confiance pour continuer misala oyo azosala pona kokamba ba vie na biso ba personne en situation de handicap. Osengi na mokonzi ke a renouveler sous mandat et pas na ye donc c'est ça to koloba. Kaka yaya wana eza souhait ya biso ba personne en situation de handicap nyonso awa na kisasa pe na ba province nyonso parce que nga na uti na province na ebike tango tozo mona ba réalisation ya ministre wana en tout cas makanisi na biso bosengi na biso eza et que ministre chef de l'état son excellence Fachi Beton a renouvelé confiance a tiki la biso ye na ministère wana pour continuer misala oyo azosala pour na biso ba personne. Moi liloba moko na Swahili tunafurahi sana ku maneno yenye tunasikia ministre anamaliza kusema hapa juu ya maisha ya watu wenye kuishi na ulemavu. Ni kweli kwamba tunasikia kwamba alifanya vitu vya mingi zaidi ambavyo vinatambuka hata mawazo na akili yetu na hata mambo ambayo tulikuwa namtarajia, na tunatumaini kwamba mkuu rais wa nchi ataendelea kumwacha mama Irene Sambo Diata kwenye hii kama vile waziri wa watu wenye kuishi na ulemavu na wengine watu ambao wanaishi na magumu mbalimbali, ili kwamba aendeleshe kazi ambayo iko nafanya na ambayo tunatumaini kwamba itakuwa na matokeo mazuri kwa maisha ya watu wenye kuishi na ulemavu, haiko hapa Kinshasa tu na hata majimbo mengine ambayo sisi ambao tumetokea. Merci beaucoup. Accenti. Boza ebele bozolanda biso, je crois que tozo kitana to mekampe ko zape bande ko mususu bazakuna ba mekampe ko pesa la biso par rapport ya la dame hein outu za la biso la katesika. Oui, mbote papa journaliste. To kutibino to boye a na kati ya fondation Malou ana emoko la présence ya mama ministre plaisir ni nyozana ngo to malubanini oyo simbi na oyo ministre outi kolobela bino ba personne handicap. Nga vraiment naza na isengo mingi
le grand leader et leader d'opinion d'ailleurs et activiste et droit des personnes handicapées comme on a Barthélemy qui a londa quoi nazamu kambia structure babengaka handicap is right in Congo ezali ko accompagner ministère oyo biso depuis ebandeli depuis kozwa ministère tozaki obundela yango heureusement tozwaki yango na ndenge balobaka il faut conserver les acquis yango nazaki na donc na souci makasi ya kozala na moi idée sur le bilan oyo ministère na biso ezalaki osala ya kati ya libanda parce que mutu akoyeba yango makasi eza mutu azosala na ministère. Alors biso na neti société civile tozaki komi tout na ba question ebele kasi kutu misala ezalaki ebele ezalaki osalem. D'abord je demande sincèrement pardon à son excellence Madame Irène Essambodiata. Pourquoi? Parce que j'étais parmi ceux qui réclamaient qu'on ait les informations suffisantes sur le bilan. Donc bilan est largement positif. Ce qui n'a pas le alors pour impression na esika boyambi biso nazana esengo pona yami bale eza kolobake biso ba personne handicapée balobaka ke non toyoka kate mais oyo lelo na moni eza signe ya reconnaissance ya koyokana ya boyokane eza le message fort et pas ya chef de l'état esengeli ya comprendre que bandicapé bazana problème te eza problème ka ya mutu na mutu se retrouver na ndenge na ye mais na biso na kati tozo senga ke vision na yo eza la matérialiser na niveau nyonso mais ndenge to moni eza neti chantier ministère na biso eza na kati ya chantier oyo esengeli efandisa administration nyonso na ekoka kosala ba projet mike po handicapé nyonso a se retrouver na niveau na ye ezala ba oyo batanga ezala ba batanga te mais mutu na mutu neti congolais azala mesure ya se retrouver wana nde na sepele na yango vraiment eza recommandation na pesi bandeko na biso ba personne handicapée to prêter main forte na ministère na biso puisque on peut dire on ne change pas l'équipe qui gagne. Irene asali yaye akoleka ba mususu bakoya mais oyo to moni azosala esenge to betela yango maboko to sepela na yango wana nde element na singaki na suka na yango pour interpellation ya biso nyonso na pona signe ya pardon sincère o epananga puisque nga nazalaki kondimate ke bilan na biso eza largement positif na kati ya makambo oyo excellence Irene na ministère na ye azaki okambo. Merci beaucoup. Je crois que vous avez belé bozolanda biso. Est-ce que nok mafuka zawana boza tellement belé bozolanda biso je crois que boutu oyo kalolenge ndeko utu loba ndeko atalisi vision que en tout cas la dame maman ministre Sali Moussala Malamu. Donc Moussa les amas. Mais là tout le monde mutuna est-ce que vous préparez qui que non to ka ngungu que moi grève moi marche le kokai aux alato na ebité ko ka expliquer biso. Moi marche o tozoyo kanga pe nazoyo kayango. Mais tous en a ba référence ya ba prévété. Pourquoi masque ba ko sala marche ya soutien ya ba institution ya mboka marche ya soutien ya vision chef de l'état na yebi na noté marche wana elingi elobanine puisque biso na ba la communauté ba personne handicapée to moni na no problème makasité so ki problème ezali to ko ya pa bino ba panzi sango ba journaliste to ko ya ko biso non kuna yindi na ba handicapé yindi bino nde bokoyeba ndenge nini bokopanza sango na biso men ti minute oyo na ebite tozana na problème mingi te à part nzala mutu na mutu azobunda na ndenge na ye mais attente na biso ya makasi ndenge chef de l'état zui deuxième mandat oyo vraiment handicapé to fandisa administration na biso pour to se retrouver puisque oyo ministère ezalaki osala na mandat ya liboso to mona ke zaki neti ko tia chantier mais na sengeli ba ko kisana no ko fandisa chantier wana po ndako etongama na ndenge ya solo. Bouti komona lolenge excellence ministre auto zalana biso bomoni lolenge bandeko nyoso balobi biso to kolobani chef de l'état babwa kelo ba fololo yango wana pour la première fois nano salimana onte na mboka na biso Congo au pesi bandeko na biso bonson o to bengi mutona mwela ba valeur na ba lolenge yango esengeli vraiment ya kosamba kutute boza tellement belé ya kolanda bolanda ki biso na yemoko le descendant prophète sans oublier na kopesa mbote ka na oyanga mon boss le grand gourou, Maître Billy Malou à Cléophas, Yayo Angwana, sans oublier aussi Fondation Hélène Maria Movaro, Tozelayo, AC, Namote Manayo, Match Silit.
ati loko atala tomona te lingaki yo mingi Janina Tala bandako beba bakiti za sudu bakiti buka